Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mkola lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na yeli bino kaka sango moko ya mawa. Sango na biso ya mawa euti ka na mboka ya euti na Congo, mais bandeko bazalaka na Congo te bazalaka na Irlande. Ba deux camarades ba bongisaki voyage na bango bien, ba kiti na Congo. Bazolala na hotel bango mibale. Esali ke balingi na bango bazonga. Camarade moko alobi na moninga alobi kende kotika nga epa ya famille nanga. Nake kopesa bango au revoir ka ndenge ezalaka. Ba olamba, basti ba miziki, donc pona lobi yozo voyager. Ndeko langa ya mwasi esali ke basali yango lundi bakei epa ya famille na ye. Ake kopesa bango au revoir kone ezalaki biloko kolia alie basali nyonso. Tango bazongi na hotel ndeko na biso ya mwasi akomi koyoka monoko bololo. Ifale bazonga mardi ndeko na biso ya mwasi mardi wana akati motema akufi. Na kotela bino voice ya mutu oyo atindi ba video oyo ndenge ye moko a expliquer yango. Na côté la bino video ya camarade ya ndeko na biso oyo asili ko zongisa molimo na ye na kini kuna baza bandeko ya Irlande. Bandeko batiki bana na bango na poto ndenge zalaka bobongisi voyage boyebi ke totiki bana tokei tokozonga parce que balobi voyage eza nango liwate biso surtout to sala yango obongami pona 2 semaines otiki bana na yo okei Congo, obongami pona 3 semaines otiki bana na yo okei Congo. Tant to matara na avion ozongi en tout cas za makasi na biso moko te za ka nzambe parce que soki kokufa metosi to kufa biso nyonso. Mama Bijou avangala ti la bino ba video yande kona biso ya utiko ye moko elongi monanite mais moko mona camarade na ndenga azali vraiment na émotion ndenge camarade na azako lela et puis boko yoka voice moko batindeli ngai avana sala yango ndenge kana prometa bino batu nyonso tu o bolandaka nga batu nyonso tu o pesanga confiance na Bidor TV o bo sabona na Bidor TV. Ndeko oyo zotala nga tamsu mbala liboso oyo katamsu mungongo nanga. Mama Bijou sala mingi ba video aboete na sala video penza nazo lakselongi mais nazwa ki coup de froid il fallait kana sala video aboe. Donc soko s'abonner na Bidor TV s'abonner fina croche la notification pour na makamé surtout na banda rosala et comme la ka on a facilité et puis eza pour na ko soutenir musala o Mama Bijou do azo sala partage na yo nazala ngo besoin commentaire na yo to commenter ebele pour na bandeko mingi batanga mingi commentaire pour na kopesa bandeko wana mayele eza tamsu yo eloko moko pe ya bongo e salamela yo nzambe ka mutu abatela yo tia yango na commentaire po bandeko batala ekoka ko motiver bango bato bakende ki Congo na bato bakende ki congé na kini ezaka kanini eza batumi bakoma na bango bakomi na bango ko banga ako préférer akende na yeso ki ba Mallorca ako préférer akende na yeso ki ba mboka nini aza ko banga ka ko kende Congo parce que ba makambu ya boye tant to mandai ko kende kin na ba 2000 wana makamba ba maladi oyo ya banini ezalaka te makamba kubokelaka eza ya kotielaka bato ba poison ezalaka te lelo ekoma oza kobanga nani akoki kozala pembeni na ngai tokomi lokola bato moko toza lisusu à l'aise te tozala mayele
kala pona mutu aboma ota mosusu na yeka problème mais sikoyo ezalaka lisusu te ezalaka lisusu te naza nanga na problème na bino te boteka na bino pe ndako na bino boteka na bino pe parti ndako te po na nga na ya poto nazongisaka mbongo wana te na ya poto ta mosusu na ndenge na nga mais famille ekotela yo rankine ya mabe kala ezalaki kaka ifo ezala ta mosusu bakamaradi ya bato kutu ta mosusu bazonga na bango mwa nsima ekoma ta mosusu ndeko na yo propre balobaka ke mwana ya mama na yo azalaka lisusu te. Mama Bijou na yebi te nde nakoki koloba etaki kaka conseil nde nalobaka nga napesa mingi conseil napesa bino conseil na makambo mingi ya arriva ipa na nga moko. Mama Bijou nga naliaka eloko te na tindi yo kende kosombela nga eloko et puis nalobi merci beaucoup yo zwa mwa fanta na okende komela koto nga nalia nasalaka yango te wana ezali makambo oyo ekutameli ndeko na biso te siko nga nazoloba makambo oyo nga nasalaka yango ta mosusu ndeko oyo ozoyoka nga osalaka yango te ozwa mayele na tindi yo biloko ya kolia na wuti kozala na congé na kini nazwi sentinelle nanga nasali misala na liaki nanga pe ko ba air mona okinzala na lobizwa mbongo oyo kende na lokola masombela nga ngulu sentinelle nanga ya ye na biloko ekomi sikoyo azwi abwakelinga paki yango ya ngulu. Mama Bijou yango oyo alinga kende na ya kota dusha kende kosukola nga abi nga na kozela yo teti osisa kosukola yaka na desani to banda kolia pona ninga na yeba kike na kokotisa penza kama maboko na ngulu wana ye mtu akozwa te nga mtu nakozwa na kokotisa kama maboko na ngulu na toki ya ye na che wana akolia na misu nanga ya azolianga pe naza kolia na yebisi mona na lobi ya katolia Mama Bijou nga na kolia te bon appétit lia na yo nga pe na liaka ero te lia na yo na etuni na lobi nga na tosaka baje Mama Bijou lobi bongo pona nini nga lobi ya katolia na liaka bangulu biloko o babomi tamsu babomi na ndenge ya brutal geloko babomi na babomi so babomi nyama na ndenge ya brutal nga na koki kolia eloko ya boete donc na kolia te nga bibon lokolo kolia te zwa ngulu o boka na poubelle Mama Bijou na boka la poubelle ndenge nini mto bebisi so $20 na nga bibon $20 c'est quoi $20 na vi nga boka yango na poubelle na kolia te c'est que yo tchebil otie eloko na kata biloko oyo Mama Bijou te na lia kande te nga la lobi kolia yambala moko kokufa te yaka kolia aye kozwa sani na tokeli ngulu na misu nanga abandi kolia apenga pe na bandi kolia na sala yango bongo pona nini parce que on sait jamais muto ko yina yo osala eloko te kande na lobi bongo akoki pe kozala azana ye wana azana mutu moko ta msusu alandelaka ala mutu moko alandaka yo ayebi ke po ta msusu na zwa yo bien il faut na leka ta msusu na ba travailleur na ye ofuta a travailleur ta msusu $1000 te travailleur wana soki penza moni ke 8 ta msusu $1000 so aza travailleur moko ya loko so a travailleur ya mabe akoki pe ya kozwa mbongo pa a libérer yo penzo ke tozala mayele toliaka na bango nga ezala ba soda place na lali oyo soda moko kiso kusombela ngeloko kolia tango koya to kolianga na yo bako kofuta la bango pe yo mbongo to kolianga na yo chauffeur kiko zulanga biloko pa mama na biso chauffeur aye nango kutu mama se ayeba se ba tia kwanga moko te ba tia de parce que biso mibale ye moko pa za na ayeba tanga zo ya deja na biloko tozo kolia biso mibale nazalaka bongo toliaka biloko biso moko te toliaka biloko na batu o ba okene kosombela biso biloko oke kolala na hotel moko boy oyebi na batu ango te mutu azalaka wana kengelaka hotel wana akende kosombela ko toujours biloko proposaka ye biloko wana kaka oya sombelio pesaka ye ndambu yepe alia na misu na yo tosalaka yango toza kobanga nani akoki kosala yo mabe tozo yeba te ya bandeko koma
très dangereux likambo oyo. Ndeko na biso asa kufi moya ko kondane ezate zaka abiso to zwande mayele ba oto tikali. Pona nini? Veille ya voyage na ngai ngala okende na ipana bino to sala to bobengisa nga na lia. Pourquoi? Veille à voyage bande ko lala na ona hotel mi kangama na yo kutu kuna ko yebisa bango kutu peteke na voyager jour wana. Veille à voyage comment que oui malam ba comment ba yeba biso ka tumto voyager peut-être tam so bande ko sela nga pondu banini ti makambo na ko sila nango kutu ti e ko sila parce que komi ko bangisa grave. Veille à voyage na ngai na koki ko zala teke na voyager lobby après na kei pa ba famille lobby nango wana na butu ngai ambiance ngai boyebebe ndeko na biso lobi amela na masanga te bo yoka voice nyoso tu ndenge nazo kotiela bino ata na koka ya pamba oyo ndeko azana besoin na bino abikende ta mususu mboka kala azana besoin mona ba famille na ye asala boy eloko ni nango ya mabe oyo ya salaki akende ko lia epa ba famille na ye et puis tanga zongi akomi ko yoka munoko bololo tinde ko na biso avant voyager akati mutema akufi. Ça fait mal. Bato babanga na bango Congo bozana bino na raison. Bozana bino na raison. Biso ba oto kende ke Congo misu ifo tozala éveillé. Mama na yo akoki ko lambela yo biloko akosala yo mabe ata mokolo moko te me tango azo lambela yo nani bazalaki pembeni na ye bandeko bakoma ko boma bato tamuso kanizo bina sala bango nini loko sala bango ezate kaka étoile na yo nde balinga ba étouffer yango ba vandela yango kaka étoile wana nde bango ba telemela yango osala bango eloko te bongo siko pona bato ba bomo eza facile parce que la misu boye déjà balakisa ki balinga kote bo pona ba boma yo bako boma yo ngakala na bandeki biloko mama na ngalamba kana bandeko za na père nango te mais sikonde nazolo bana binobo na koma na père nango parce que on sait jamais mama bato kolamba biloko na ye bien na motema moko azolambela mwana na ye mais nani aza pembeni na ye po ayambaka ba camarade na ye ayambaka batu asala kabo tozala mayele totika bilialia ko konte na bandeko te babengisi yo yaka kolia oyebisi bango lobi ke bosa na bino kutu dépense tende na kitia na zala kana karem na olia na ngate esa nango elote biso surtout batu muto surtout sa zune mayele to lingi sukola le pa ba famille batumi bakomi kokelola na boka na ba flat ozala ndeko na omoko lokola mama bijou osolola na ona ye okitaka na wepa ya mama bijou kala minute to sala restaurant ta olali place mususu soko za besoin na biso obengi numéro wana ba yo tikelo biloko kolia ti na ndako esiko lali soki pe pa na biso ko vanda okolia penza pe malamu pona ko éviter kaka ndenge batu bazoboma ka biso bana poto bakanisa poto eza lola te a souffrance eza makasi. Ce qui moi ici li muto tikali na 200 na moi 300 ya likolo c'est kozaka makasi okope ko futa ba facture ofuti ba facture osali provision bada utikali pene lokote tozwa mayele totika okende ko lia kai pa ba famille parce que lisolo oboko yoka ngandenge na yoki akende ki ko lia epai ya ba famille na ye un jour avant voyage na bango bokei ba camarade mi balé bokei kini bozola lesika moko alobi non lobi do avato voyager okende kotika ngi pa bandeko na donc ezaki préparer poison ezaki penza ya ye c'est sûr bakoka kotile pata na coca o yazomela basala bakoka na bango ndenge nini koka wana bafungola ngo malembe batielo kwa mabe et puis bakangi yango kitoko bakoya nango pe ana misu no bafungola tsa omoni penza bafungoli nzoke se fungwa maki a partir ya nini ya cuisine kuna asa fungola kiango déjà musika asa tieli atiango biloko ifala tsa namonaka mwasi ya nanga na kombo ya Rita
na ba photo na ye mingi na Congo azala na ba bouteille na ye ya mai ya telemisa likolo ya mesa to sala kata bongo esika nyonso tout baza ko invité oza déjà na bouteille na mai o tia déjà na saki ta ba oka ba tete na mai na nga obimisi mai na yo c'est mieux to se protéger ba lokoso ngo ezalaka ya kala okeye ndeko moka lambelu asali bo na minute nga lokoso ngo ikokozala lisusu te batu nyonso tu bazokende na maison de passage dans la Congo baza kolamba la bango soka alingi fumbu akolamba alingi pondu akolamba wenza gambela eza nango pembeni so za na bezo liaka na yo kolamba na yo moko lamba lukaka place ya bien lokola ya mama Bijou libanda munene lamba kana yo tumbaka ba Thompson na yo liaka na yo kozala à l'aise par rapport ka ba famille ba bien gisaka okende go liaka to keba to zala kaka na ba confiance ya ba famille te ba camarade te ba cousine te cousine aza déjà ndeko mais cousine akoma ko boma cousine na ye sœur na yo propre akoma ko boma sœur na yo mama ko zala lambi na ye kitoko mutu aleki pembe na ya tieli poison tozwa mayele mama Bijou nazaki na mingi vraiment ya koloba te na lingeka avanga na tila bino ba video na tila bino video na voice oyo na pesa na bino conseil ata ozo tinda mutu akende kosombela eloko tango eloko wana ekoya bolia yango bino mibale soki mutu wana lobi akolia te yebisa ye abwaka ngo na poubelle mbongo c'est quoi yebisa ye bwaka ngo na poubelle soki penza okay ya bwaka ngo na poubelle basi bafuta ke quelque chose eloko wana ezaki ya kobeba soki abwaki yango na poubelle lobi kinga na koki kobengelo penza basoda okolia biloko wana ngasi kona kolia yango te yo kolia yango na misu nanga poko boyi kolia to zala vraiment ekenge eza batumi bazala bakoma la okay na e Congo atie na e ba corned beef na e na kati ya sake atie ba corned beef na e bele banda kende kika aso atinda ka kwanga na corned beef neti ba chambre na biso to za na biso na ba frigo okomi boye osombi ba mai na yo osombi ba cycle na yo vandi na ngona kati ya chambre na yo osombi ba corned beef na ba nini yo wana tokene na ba Turquie na bamboka eza bamboka ba faire tozokene kosala biloko ngo nyoso tu ba pondu ba nini tozonga kango nango awa et puis to yaka kolia lisusu bien awa netinga biloko ngo ya ba Afrique mingi na lia kango penza na petit soki na zongi na ngala poto parce que pondu abatu balamba na Congo na onga la lamba na mona ngo ezala aka différent tozwa mayele bandeko na ngai Congo eza susu place ya ko kende ka bikende la te kende na bit soko za na pe na bit te vanda na yo eloka malonga pe eza kuna pete vanda na yo nana ndeko moko asala ki pa nga 2 mois za mama ya France mama wana tina ndenga kota ki wana liaka na ya nsomba nika biloka ba malewa ashofaka na ye kaka aotambola nika na commissionnaire na ye moko mazaki na ba famille po akedeki kotonga ndako na ye na bibwa avanda kangama na ye concentré mama Bijou so ina bandi susu ko lukaka bango ba famille wana simbongo na nga ya kotonga ndako esila nyoso tobo ya d'abord balinga batuka na ba profit barolingo ka na profit soko zo pesa bango te bango ali ene komi ko bima ba mususu ko tata opesa bango me ene zakaka mikolo yo ndeko nanga moko abengi nga ifala zuela mama na biso mbongo mwe palanga ye kutwa baba benga nga te nga moko mtu tatinda kango déjà mais tellement le kona zakine loko mo ifale na sala ya asepela ki approcher déjà nanga pona azwa déjà mbongo ya mama le kola mama za moi distrait et ko servir tam susu ye et salike apusani pembeni na ngabi mama Bijou sikoyo ndenge nini mbongo ya mama nga lobite mbongo wana ona pesa abino chaque mois na utiliser yango menaza nanu malade soki na biki ba utiliser yango kuna na Congo soki nga na biki ya na poto na okinde na agence na otinde la bino mbongo nde kwa lembi mbala moko
na yebisi ye nini nalobi naza malade bana baza malade abaye grave azongisi ata ite ote ndeko we aza ndeko ya malamu ekosala nini lobi fasala nini aluka ndeko na ye mpona koyebisa ndeko na ye ndenge nini kasi olamuki nde nini bana waya une semaine yango abenga te aluka ngai te eloko te abaya kaka mpona azwaki mbongo wana oyo napesaka bango chaque mois te. Est-ce que place à boui bolingo ezali ndeko na yo alobi na oke naza malade lobi na tongo kosala ni faut benga yo tuna nanu santé na ye mais atikali kosala yango te. Est-ce que ata lelonga na biki lobi na tongo na kozwa courage okene na agence mpona kotinda mbongo wana? Je crois pas. Neti babiso babiju oyo nakokomele la famille na ngambondo te na lobaki kota famille na ngai esala mate to koma na keba na koma lokola mutu azana na balance boye keba ndako ane ezalaka ndako na biso ezalaka ki ozokota ozana o très à l'aise bakoki kobombelo biloko ata ya lobi na tongo balamuki bapesi olie mais keba na koma kala lokola mutu azana balance lokola mutu azana balance ekenge felo tozwa mayele mutu na mutu ayebi famille na ndenge nini ezali tomelela batu bambondo te ezala ba camarade alambela yo biloko na musika ememela yo te tokoma na biso kosala baja ba pique-nique soko lingo lambelanga toke biso mibale na wenze tokoti penza biso mibale na wenze toye nango wana topelisi ba makala etake bala basi mibale tozo lamba biso mibale tozo lamba tozo seka après tosali nini biloko abongo kutezaka elengi makasi par rapport moninga lambela o déjà na ndako na ye amemela o yangwana après biso mbele to vendre tozo lia biloko la biso ebele to mandi peka ko lia wana na ba travailleurs tout bazala na kati ya ndako to kobenga bango balia. C'est comme ça. Na si na lobi mingi oyo azala mato ya koyoka ayoka nazotela bino voice ya ndeko na biso na voice o batindelinga après na teli bino image botala ndenge camarade azana choc ndenge camarade azolela camarade na ye bautaki na bango Irlande baye na bango congé bango mibale camarade wana kozonga akoyebisa bana ya camarade na ye nini akokoka kotalaka bana wana lisusu na elongi. Quel choc! Et puis na bango mibale mutu azaki motivé makasi ya kokende Congo oyo akufi likambo ya pasi pe mawa tozwa mayele bandeko na teli bino voice et puis na suka tokosukisa na video o ndeko na biso a mwasi azolela camarade na ye. À la prochaine. Tio, omoni mwana mwasi na tindeli azolela bazaki na hotel na basana awa na hotel na biso bayaki na copine ni no awa na hotel o pai tozali balinga bazonga mardi passé oyo uzoleka balinga bazonga na tongo balamuki ka boye babongisa biloko copine na yango akufi fulufulu na munoko bapesi ye poison donc nde toza na hotel oyo pasi papa la famille to yeko kuta faut kosala kaka attention na bato tozokutana na bango kisasi eza ya obeba poison na poison ya lia donc ya bayaki na camarade ye sikoyo camarade bapesi ye poison jour kaka bazozonga jour pe akufi babimaki na pokwa yango lendi na pokwa bakendeki kolia na famille bapesa na au revoir na buto aye kolala na hotel azoyebisa biso azomona soyi bololo biso kotolobi osoyi bololo tano so omeli masanga mingi abenamela masanga te tozoseka ye kutu après tokabwani na biso motu na moto akoti na bachambre na bango ndenge kaka ezalaka na tongo azobongisaka bavalise ne mpo bavoyage agangi fulufulu ekomi obime na monoko na makila akufi mpe donc atiki bana 5 mobali ndenge aza boye fo ya déjà aya kozwa corps azonga nango na poto awa poison na poison paye mikolo ekoka nasala nazonga katuleka diako
Nanata muke, nana fana nana plus 20 ans. Nana ndeko ngai. Naza kama nsusute. Nzambe. Papa ta ngajosa. Nana bienga yemba somelenga. Nzambe ko ya nana fortifie ngai. Fani to kende to zonga. Fani to kende tika bana. Zana kimia masel. Ona no tika. Zana kimia. Bana bazela. Zana kimia. Bana bazela. Bana bazela. Mama zozela, mama zozela, oli kambunini mzambe, nikuwa pasi bo Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Israël, j'ai les secours, Seigneur, qui ne manque jamais tant de la détresse. Seigneur, détresse à moi en goyo, Seigneur, détresse à moi en goyo, batengo de secours, qui ne manque jamais. Oh mon Dieu, Jésus, Afrique, oui, en goyo, penza. Tokoti mabonde ya 20 mpona kaka totika Congo, tolongona tokoti 40 jours, toliaka te tomela te, mpo totika kaka voyage oyo, mabonde ni tosali te, mabonde ni tosali te, nga nazali makasi te na nalobi fani tokende, yo ozobanga nini? Nga mnana na okokanga te na okete, habite fani fo tokende, yo ozobanga pandu, banga pampanga. Asombe. Tokotana bisotolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo bisonyo zona bilare butike tokotana bisotolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact,
veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà, la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.